Bonjour et bonsoir, merci pour votre disponibilité dans cette émission Actualité à la Une, présentée par M. Didi Dipumba, de Solaramakambo Belé au Italimbo au Congo. La situation troublante à Beni, bazo boma batu, pas banani pas ba rebelle, o ba bengi ba ADF Ndalu. Ba ADF Ndalu wana bazo senga que gouvernement ezong c'est la bango mbongo na bango. Et fouta bango na musala o basalaki musala nini pour na ba réclamer mbongo. Balobi nini pour na batika ko boma bandeko na biso ba congolais na kati ya Beni. Pour na nini oni FARDC bazo ko kusisa makambo te. Donc, développer au cours de cette émission Actualité à la Une. La deuxième mort de Rossi Mukendi. La première mort, tout le monde qui commence que Boma qui est pas une certaine, soi-disant une certaine Karine. Mais la deuxième mort, Mbalami balé o babomi Rossi Mukendi za nini toko développer au cours de cette émission Actualité à la Une. Meeting ya Félix Tshisekedi critiquer pas bato diaspora, pas bana poto. Est-ce que c'est le moment ya ko critiquer Félix Tshisekedi yangoyo? Ba Congolais bazo senga nini na Félix Tshisekedi tokoye bayango au cours de cette émission Actualité à la Une. Bakangi bato ebele na kati ya Beni bandeko na biso ya lucha ya mouvement oyo etelemelaka gouvernement soki bazo boma bato bakangi bato ya lucha. Tokoye bayango au cours de cette émission Actualité à la Une. Je m'appelle M. Didi Dipumba, le présentateur de cette émission Actualité à la Une. Tosola Ramakambo Belé, ou le Kranambo Kanabis au Congo. Soki Congolais, asalaki na minduki, mais Kabila sa kenda kala. Soki Congolais asalaki financé, mais Kabila kenda kala. Lokola Congolais ba botola e munduki, lokola Congolais ba tike maboko pamba. Yango Congolais asoye balisusu ndenge nini ya kobunda pour faire face na bateau basimba armes lourdes. Situation mboka la biso lelo, très chers amis de Congo France, mesdames et demoiselles et messieurs, auditeurs, auditrices, au bazola nangai na ba différents supports informatiques. Situation où les autres la kati ya Beni est inexplicable. Il y a des troupes armées au Yobaye, bengi bango ba ADF Ndalu. Ça va originaire, ressortissant. Il y a Ouganda. Ouganda, président Nango, comme on a Museveni. Museveni, bangonde basalaka Afdel, yena Paul Kagame. Ba rebelle wana nde bango bazalaka na kati ya mboka na biso Congo. Ba menasaka sikoyo basalaka bajia ko menacer Museveni. Selon ba rebelle wana o babengi bango ba ADF. Comme quoi basalaki service moko barandaki service moko na gouvernement, na Kabila, na ba administrateur. Il y a la République démocratique du Congo.
Mais dommage, ba fouti bangote. Balobi lokola bango bazo gouvernement ya Kabila so linga kofuta biso te. Ezo linga kopesa biso mbongo na biso te. Biso tokobuma ba Congolais na kati ya Beni. La fois passée na yebisaki bino na pesaki information comment est-ce que na lakisaki bino ndenge nini bazo buma batu na kati ya ba camion. Bande ko pelisi bakangi batu ba koti bona ba camion ba tie essence ba pelisi moto eziki batu ba komi ba ziki bazoboma batu même la nuit dans la journée bazoboma bana mikie ba innocent ba rebelle wana bazosenga Kabila apesa bango mbongo na bango selon ma recherche to sali mbongo oyo batu bazosenga ba ADF wana bazosenga tumuna ki ba marche pacifique oyo esalaki lancé awa oyo batu bakufi na kokufa soki botali milongi bien ya basoda wana esalaki basoda congolais te esalaki basoda ougandais basoda tanzanien bazimbabwéen basoda rwandais oyo bayaki komate ko réprimer marche pacifique tomo sanate basoda oya ba congolais basimbaki minduki te mais bato basimbaki minduki esalaki basoda étranger oyo bandai ko beta fimbu ko boma basango ezande basoda ougandais bazalaki mélangé na batu ya M23 bayebeke batu oso eto utiliser bango na force ya population ekokoka batu wana te parce que batu wana bayebi ba congolais te bako assassiner ba congolais parce que ba bandeko na bango te eloko wana ezalaki commandé par banani selon ba ONG crédible balobi eza gouvernement eza Kabila balakisaki même na ba vidéo ba image oyo batu ya ADF oyo batu ya M23 bandai koloba ke non ba recruter biso pour na to empêcher ba marche rapport wana ezali. Mais ce qui est étonnant de voir même l'ONU n'arrive pas à mettre la paix en République démocratique du Congo. Ça fait plus de 20 ans ONU a installé Bakorakate et Komi Bakop. La FARDC Bazawana, force armée congolaise Bazawana. Tisi Koyo Bakorakate et Komi Bakop. Est-ce que ONU na minduku azala yango? Pour n'a pas besoin de troupes armées. Et ça, difficile. Ce n'est pas difficile. Et il y a comment que jouer place ouana. Il faut que les Congolais batala. Et le Congo, et ça nini. Ils ont un jeu politique. C'est pour retarder les élections. Lelo batwana bazosenga mbongo. Balobi soki bopesi biso mbongo na biso te. Biso tokobunga ba Congolais. Botane ba Congolais bazokufa. Bazokunda batu na ndenge moko dignité ya ko respecter corps humain. Ya ko respecter ba wei. Makambo yo ezoleka la kati ya mboka na biso Congo. Et ça qui est très important à informer bino yango. Lelo solution eza nini? Solution eza nini?
Kabila pe alingi akende te. Kabila lobi akokufa na lisasi. Ba Congolais ya mayele. Ba Congolais oyo basala ba armée. Ba Congolais oyo ba travail na ba Mobutu oyo ba yebi ndenge nini bitumba esalaka. Ba Congolais wana baza wapi? Na mitu na question wana. Ba Congolais wana baza wapi? Ba phase baza wapi? Kabila za wana plus de 20 ans. Biso ba Congolais tozo kokate kolongola ye. En tout cas des fois ba question est belé ou baza ko se poser. Lelo na Syrie ba comptabiliser ba compter bateau bateau nyonso to ba kufa na Syrie. Ba lui bazara à 300 000. Génocide où il est na kati ya Rwanda. Bato bakufa ki zayeka 600 000. Mais biso na kati ya Congo plus de 13 millions de personnes bakufa. Bazo considérer à kufa. Et que vous allez payer nombre de population à Mboka Moko, par exemple la Belgique. C'est ça, très cher ami téléspectateurs. Nous sommes à la base. Et ça, tout sera à Kabila Zawana. Il sait quelque chose sur Ndenge Batnyos Tubakufakiwana. Ayebi. A ça affiché. Yom Tubachiwana n'est président. C'est ça. Dossier M. Soso dérangé Makasi et ça y a Rossi Mukendi Chimanga. Rossi Mukendi congolais, responsable, intellectuel. Rossi Mukendi bagarreur. Quand je dis bagarreur, ça veut dire que Moutumoko a se défendaka. So abengo ah oza bagarreur, ça veut dire que oza pena mutu ya totie na tie totie na tie. Ah Moutumoko oyo ozo défendre quelque chose. Rossi Mukendi un intellectuel. Babomeli bisoye. Akufaki na ndenge ba information zo circuler comme quoi fille Moroboué Ndimtaboma qui est Karine. Il paraîtrait Karine wana Mtaboma qui est mais si lelo Karine wana zo tambo na kata mboko na biso aza libre. Rossi Mukendi akufi là c'est la première mort. Deuxième mort est Zanini. Il y a Rossi Mukendi. Sa deuxième mort ezali kozwa mwana batu koboma ye donc kokanga corps na ye ko privé famille balela corps eza koboma batu deux fois. Rossi Mukendi, héros national. Alors, le peuple gagne toujours. Bazouye, ba minimiser, ba niatier, ba bois qui est ce qui place ni a pour là. Et ça, comme balami balé. L'isolo ya Rossi Mukendi, et zo beta malisu souté. Ba Congolais, ba bossani Rossi Mukendi. Eza Koboma, Rossi Mbalami Balé. Ba Congolais ba sengi nini
basengi bapesa biso corps ya Rossi Mukendi biso moko tozongo en charge pour makoki ezali ya kozongo en charge. C'est ça, très cher ami de congofrance.com. Rossi Mukendi asali nini? Asali nini? Un Congolais, ou y'a la mouke qui na tongo, alobi, na keko bunde la mboka na ngai. Ba médiocre, ba si ba bonnier. Et puis population, et comme il commence à Rossi Mukendi, ce n'est pas possible, très cher ami. Tout comme il commence sa mémoire. Tout comme il y a ta image, il y a Rossi Mukendi. Or, tant abimaki, et ça qui pour l'intérêt général. Et ça n'est pas dit di pumba, na zo tia vi na nga na risque. Héroyo, et ça era rolala. Mais, na se sacrifier pour la nini, pour la pesa, ba information na bandeko na ngai par rapport à ma crise, où ça na kata mort na biso Congo. Après comme alobi lo ba Congolais ba bossa na di pumba. Mais non, même Ngaï, même Rossi place à Zali, à aucun moi. Tout bossa na kate. Ceux qui te bossa na et te so boma lisusu mouwei. Tout kanisara bango ata. Batuana bakangi corps ya mouwei. Attends opposant mon côté à ça qu'on évoquait problème wana. Attends opposant mon côté. Donc ça veut dire que makamwango on dirait esili na yango. Na loba ki yango na émission elekaki. Rossi Mukendi aza na kati ya Kinshasa. Corps na ye eza na kati ya Kinshasa. Kokunda Etienne Tshisekedi et ça souhait na biso nyonso tout. Ce qui gouvernement est intérêt pour na kokunda rabatu. Bati que la biso ya Rossi Mukendi pour ça sur place. Au lieu ils attendent na bakor. O UDPS signaki na majorité présidentielle. Na bakor o ba signaki na Kabila, na famille Etienne Tshisekedi. Mais corps ya Rossi Mukendi. Et ça peut primordial. Quand il y a Rossi Mukendi, il faut tout les lango, tout le monde yango, tout les kunda yango. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Et ça batouande basa mitema mabe. Bakangi corps ya mouwei, ya mouto aloba qui les peuples gagnent toujours. C'est ça, très cher ami téléspectateur. Babylon Kabo, il faut faire révolter les Congolais. Tout éviter, d'accord, il y a des konabiso, ceux qui batouana, basa ko utiliser on a nenga molili, tout éviter, ceux qui baso sel la yango nini, tout éviter, d'accord, il y a des konabiso oyo, ceux qui sont dans l'état nenge nini. C'est ça. Tout le cas, tout contacter famille, il y a on a biso Rossi. Balobi papa bolobi la kayango chaque fois. Bobo salande kona binote. Ariska ki po na vie na ye. Ariska ki po na vie ya ba Congolais nyonso tout. Mais tala lelo yo. To komo bosana. Merci beaucoup. Très cher ami de Congo France, Boulaninga et Belé. En tout cas, bah, sujet ça vraiment ébélé par rapport à Makambia Ndekonabi sur Rossi Mukendi. Cornae, ils ont ceux qui décomposé, Cornae, ils ont en otage, Bakangi Yango. En tout cas, ils ont dérangé Makasi, ils ont signé à Congolais surtout, Baïba, situation Oyo, et puis Bisogno sur tout élément. Tout le bas non na batouana
Félix Tshisekedi meeting n'a été critiqué par les combattants. Bazo reproché Félix Tshisekedi nini. Selon ndenge toki ba combattant ebele ba bengi biso babidi di Pumba. Meeting ya Félix Tshisekedi ezara raté ko bengisa batu ebele baya. Batu baye bravo. Na lobi bien eza seno ba combattant. Oyo batu sisi ba coup de fil na bango, oyo tozomo na bango bazo critiquer belé. Balobi mais message ezala ki bien, mais ezala ki un peu na ba trou. Wana eza critique na bango. Na zo yoka. Balobi ah bon? Na zo yoka. Balobi pourquoi Félix Tshisekedi a évoqué problème? Il y a Rossi Mukendité. À cela qui n'a possibilité. Il y a qu'au glisser, à ta glisser. Que tel accord. Il y a Rossi Mukendi. Corps naïe et ça en otage. Bakangi en otage. Selon la critique, Balobi Félix Tshisekedi, il n'a pas évoqué alobeli problème ou anaté. Balobi Félix Tshisekedi alobeli problème il y a occupation té na mboka na biso Congo, c'était les moments parce que zaki meeting na ya liboso. Il fallait lobela makambi ya occupation. Balobi Félix Tshisekedi a remercié la police qui sali musala malamu. Selon Batango, Balobi qui a remercié la police au Ebomaraba congolais. Alobi la police wala basali musala moko ya malamu. Waneza selon ba critique. Selon Didi di Pumba, Tolandi Félix Tshisekedi, biso nyonso Tolandi Félix Tshisekedi. Il arrive des fois, Moutako préparer test pour na aïba ko présentant on a mis sur Batou, aïba ko ça le discours. Parfois, tant à quoi pour sauter ligne, ça arrive. Dans une défendre réalité, je ne le défends pas. Peut-être ça qui l'a moutou. Il y a que makamande ou la biso Rossi Mukendi. Peut-être à Bossani kolobile yango. Azaki na papier na maboko. Mais à quoi pour Bossana kolobile yango. Mais ce n'est pas le moment. Il y a que division. Ce n'est pas le moment. Il y a biso ba Congolais se diviser pour na Félix Tshisekedi à le makama rosité to inae. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mututu à sa kanabere nae. Je ne défends pas Félix Tshisekedi. Mais tant oyo, et ça tant il y a Congolais nyonso tout ça ini. Unité entre nous les Congolais. Ndeko moko a benga kinga ya ebsenge loko wana. Nakutela kina mutu moko na train. Rwandais moko boye, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, tant que vous les Congolais, vous ne serez pas unis. Tant que vous ne serez pas unis, beaucoup bengalara kabila te. Beaucoup kate. Parce que bango ba jouaka, nous les Rwandais to jouaka na système. Il y a que diviser pour tout régner. Mais tant que vous comprenez le quoi la division. Bolonga kate.
napesi mutu wana raison. Napesi raison. Et ça va tactique ba Rwandais ba salaka. Tactique mususu na masolo oyo Rwandais wana yebisaka ngai ya lobi, boyebi biso. Ceux qui te comprennent que mutu wana sa fort. Te bundisi, to solo nga été. To koya kokoma serviteur na ye. Juste ka pour la to approcher ye. Une fois to approcher ye, to zui. C'est ça, très cher ami de congofrance.com. Téléspectateurs, auditeurs, auditrices, il y a bateau balanda rémission langai. Tant qu'on ne sera pas unis, mais c'est le moment d'être unis. C'est le moment ya kolongo la baranki na biso. Oh, Félix Tshisekedi asala ki boye. Oh, kuna asala ki boye. Non. Koza na kati ya RDC et puis qu'on tenir langage. Moko ya makasi contre Batouana, ils vont vous tuer. Toyebi comment ça se passe na kati ya Kinshasa kuna. Au sali meeting na yo bien, ba pesi autorisation. Boyebi te que André Kimbuta avant a autorisé et ça va respecter la loi déjà parce que ils ont informé. Mais avant André Kimbuta fait sa autorisation à meeting wana. Et ça masolo basolo la qui boule ba sijote ou la sijote. Peut-être que tout Renani Félix Tshisekedi alobeli ba sijote mususu au coup de temps mususu bango bakala ki balobate. Mais tout le monde a kaka mabe ya Félix Tshisekedi sikote. Je ne défends pas Félix Tshisekedi. Mais na moni peuple na ngai ezala ki wana zo sepela. C'était pour l'intérêt des peuples congolais. Voilà là où j'ai aussi retrouvé sourire. Il y a peuple wana. Basala qui motivé. Ba kabeli même Félix Tshisekedi mbongo. Ba contribuer. Na retrouvé joie moko boye. Souci moko boye na kata peuple wana. C'est ça, très cher ami de Congo France. Je vais combattre Félix Tshisekedi soki a su primature. Ngadidi di Pumba na combattre. Parce que ye moka lobi na kati ba discours na ye naza na besoin ya ba primature wana te parce que boko pona ngai boko memanga na chipoi pona comme président de la République. Moi Didi di Pumba na ko condamner na ko telemela Félix Tshisekedi soit comme premier ministre parce que ils ont coupé ça Kabila babeki. J'assume makambo na zoloba oyo. Mais pour l'instant ndenge na zomona Félix Tshisekedi c'est quelqu'un aussi à encourager. C'est quelqu'un il y a quoi encourager. Boyebi poste couper ça koboya poste na batuana il faut poser la mours na motema. C'est ça. Natangi liso elo romorote awa balobi Félix Tshisekedi ali a mongo ya Kabila. Mutu nyonso tu azala ba preuve que Félix Tshisekedi ali a mongo ya Kabila. Botinde lango biso. Botinde lango biso. Mukolo na kozwa ba preuve boye que ali a mongo ya Kabila. Na moni transfert basa la kaye. Ouais, na robi misango na poisa. Mais tant que je n'ai pas vu ma preuve wana, mais je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vues. Je vais dire que des choses où il y a moni. Merci beaucoup, très chers amis de Congo France, amis téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Bosala qui est belé, bolaninga di Pumba. Suite ya makambo ezo leka na kati ya mboka na biso Congo. Eza na be makasi. Na beni bakangi bato ebele ba marchaki
pour la insécurité makasi na kati ya ville na kati ya mboka batu ya ADF ndalu baso boma batu bandeko na biso ya lucha batelemaki ba marchaki tant ba marcher na ville ya Beni pour na kolakisa mécontentement na bango suite ya ba massacre o bandeko na biso belé bazo kufa esali ke bakangi plus de 42 activistes. Plus de 42 activistes. Banan bakangi bango, basoda ya Kabila. La police. Donc, tozo senga na la police wana etika ba Congolais. Marche est constitutionnelle. La marche, elle est constitutionnelle. Na katia mboka na biso Congo. La liberté d'expression, elle est constitutionnelle. Et c'est na katia constitution, na katia loi fondamentale. Congolais nous surtout on a droit ya koza libre. Il y a qu'à s'exprimer librement. Congolais nous avons le droit, il y a qu'à empêcher toute personne ou à l'ingénieur pouvoir par la force. Ou bien ou à l'ingénieur à pouvoir té. Congolais ont le droit, il y a biloko wana. Mais quand je vois que Bozo réprimer ma marche, Bozo kanga illégalement, ba arrestation arbitraire, dans ces cas-là, nous les Didi di Pumba, il faut tout dénoncer yango ndenge tozo sala. Mbuka na biso nazolo bayango isa na danger makasi. Pourquoi mbuka isa a danger? Parce que isa na ba pays mususu où il y mbuka na biso isa instable. Rwanda, Ouganda, Congo Brazzaville, même ba Congo Brazzaville. Même ba Congo Brazzaville, mais Congo Brazzaville, ça songeso. Et sa population te, ça songeso. Ba lingi changement na mboka na biso te. Baby ki mboka na biso, c'est la force. C'est le cœur de l'Afrique. C'est la gâchette. Une fois, et ça stable, Afrique Mobimba, et que ça stable. Parce que pour la guerre et ça les monde et zo senga ba produit ba matière ya Congo pour la satellite mata et zo senga ba matière ya Congo pour la téléphone sala et zo senga ba matière ya Congo. Quand je dis téléphone ils a industriel hein? Ils a ba téléphone nous surtout mon client. Ils ont senga. Donc pendant Obama a téléphoné Donald Trump. Ils ont senga ba matière à Congo et ça na carte téléphone wana. Pendant mutozo ba médaille wana en or. Ils ont senga ba matière à Congo et ça na carte wana. Un pays qui a tout, presque tout. Ba yebi yango. Voilà les pourquoi bazo lingate que ba Congolais ba profiter na yango baza ko empêcher ba marche bazo bouma ba Congolais. C'est ça. Soki population basala ki na minduki ndenge na Angola ezalaka mais Kabila salongwa kala makasi. Kabila zo biso yuma parce que ezana bandeko na biso moko o bazanzinga nzinga basolia ba miette basolia ba mort miki de bazo facilité pe Kabila. Il faut pas oublier ça. Il faut jamais oublier ça. Ba Congolais wana, il faut pas tout limbisa bango.
il faut subir, ils vont payer. Ceux qui vont limbisa, mais il faut fouta, sumo. Pour Congolais, ça trop moté ma malamu. Na français le baka trop bon, trop couillon. Plus vous êtes bon, plus vous êtes gentil, bako sakane la yo. Moko ça gentil, moko ça ferme. Moko gentillesse, moko la kisi dragila. Et ça va terme moko oyo ba ça ko utiliser. Parce que trop bon, puis ça bon, ko seka, ko yamba, et ko suki la yo mabe. Merci beaucoup, Bolandengaï. Naza Didi di Pumba. Souci nangaï, ça aura toujours comment la mboka nangaï évolué. Mboka nangaï, ça la stable. Ce qui mboka nangaï, ça stable. Ba biso ba Didi di Pumba, na ba Kinwana, na RDC wana. Donc ça là ba kambi belé aminene, pe a bien en profit il y a ba congolais, il y a population congolaise. Mais tala mboka na biso ndekomi. Ezosenga congolais nyoso ou asotala ngai ayeba iloko moko qu'il faut tout et chacun de nous, tous les Congolais, il faut tous avoir responsabilité na biso. Tout ce que la SADC té. SADC c'est un organisme pour le développement de l'Afrique australe. Tout ce que la banté. Il faut que les Congolais sont prêts. C'est ça, pour faire face à Batouana. Il faut bisogner sur tout, toute personne, tout Congolais, tout élément pour te faire face à Batouana. Mais défaut na biso, tout le monde a défaut ana, kozanga kolinga na entre biso, koteka muninga na yo, kochola muninga na yo, koluka bonheur na été. Et ça bien té, ça défaut à ma bé. Koluka ko bomande kona yo pour na ba petit rwandais, pour na ba petit ougandais, pour na ba étranger. Et ça m'a bé. La Chine, ça rappelle un problème oyo. La Chine, ça rappelle un problème oyo. La Chine, elle est devenue Chine parce que et comprendre qu'il faut unité Zala. Il faut des Chinois d'abord. Merci beaucoup. Je remercie Amisien Prince Alion Gaz Nagaz, Razalaki Nangaï. Merci beaucoup Amis Prince Alion Gaz Nagaz. Pour nous cela qui toko. Azosala Amisien Prince Alion Gaz Nagaz, merci. Merci beaucoup à Moïse le Sauveur, Bâton Rouge, caméraman Nabiso. Oye pas ça, on sera très kitoko. Na Bossanité, na Gif Noir, depuis Paris, sans oublier Miss José, la reine de Lyon, la reine de Paris. La Pessibino sur tout beauté. Bon, ça l'a bien. Mais bien que prochainement, tu reçois les sous Makameta Limbo au Congo. Ça fait pitié, mais tu as toujours courage. Un jour, tu relongas. Merci beaucoup. Au revoir.